te. Et puis, c'est une expérience, ceux qui vont parler dans un quand même de ma conseil bon fort. Non seulement la relation la réalité, mais base, qu'on dépendra de la côté sport, parce que tant qu'on a la foi, il faut aller vous permettre de comment parce que j'ai vu compris que le diable a mon Congo, les étapes de la stabilité, parce que nous avons besoin. Banda na zala na mer na ndomi na trop base 0 baya mo butu na don banda na komane na bimali soute ça dit intention takana ki sala ngoma beba 0 wana a ko épargner nga déjà donc à partir de boina komi contrôler mais on c'est côté mais ça quoi non c'est pas oui on va déguer maman boupia Maman Boupia. Oh, Maman Boupia, donc il faut que Maman Boupia. Non, Maman Boupia, il y a des aboués, il y a des moins cités. Il y a des moins cités, il y a maman. C'est-à-dire qu'il y a des moins cités, il y a maman. Il y a un moins comportement, il y a bassi moukier, pour les moutou. Mais qui bon maman, ça est belé. Bon, non, on peut savoir vraiment conseil parce que nous avons des mais concernant on peut savoir artiste on peut savoir en général surtout le but de la bonne intérêt c'est-à-dire tant que souffrir à la longue non t'es un décomoro à la biso ceux qui zamba simbi mutemano ko tala teke nani elorote nana boité non bala parce que il y a des gens aujourd'hui n'abo le ba pona ba artiste moni mamsuna rolo ba c'est normal mais comme les linga ba émission belé
Et comme il y a il y a ça libre de voilà. Mais non, le bac biso tout. Non, le balanga. On a bien Nazaki dans moi si t'es quoi, Nazaki dans les Kango. Tant sur la France, tant sur la Belgique. 24. Tout individu. Vous empêchez les gens, moi, Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix. L'homme comment Chanel Tala, n'a pas yo moko kaka mwana mwasi. Wana okende ndeko libala, zala mayele hein. Moi 10 bombaka. Vous apprenez à votre enfant quoi? Voler. Et lorsque vous allez à vous surprendre que moi si la bombe à bon. Nana pas te le marier voilà. Joël. Nous sommes aux États-Unis. Pour avoir respect, on a détaillé la ville là-bas, parce que les chemins sont planifiés. Mais on a des qui vont monter planifiés. Donc, les amours ils vont distraire mon cœur. Ce qui est en France, il y a un pic, c'est bon. Ce qui peut aux années, à se sentir qu'il y a un et puis, il faut se comprendre. Bon, moto bino na bino so mabeza PC chance là vraiment c'est important. So appeler le comme là parce que merci hein. Maman quand même vous appeler le comme là. Aboukia. Yo on a support on appelle c'est le malamu té. On appelle c'est le malamu té. C'est-à-dire naono donc comment a mérité parce que elle est maman. Aza maman. Moi je ne Yamala Moïsa Yamala Moïsa eloba papa boklo nanga papa Rémi tara papa aux États-Unis a joué dans un jet privé chaud donc papa nanga na habité na Lubanini papa nanga Rémi na profité pe na pesa papa nanga joué puis paré nanga Rémi papa Pichou motema maman Karine papa Rémi penza papa atiki misala atiki makambo ebela minene alongo des États-Unis musika aïe na pesi merci aloba eloko moko avantage à libala les abana ceux qui baza éduqué batangi bien baza une éducation bien les abolamu pour na retraite à parents c'est à dire loro malamu na pesa et ils ala bana ceux qui batangi ba ebi nzambe et puis malamu ngona ponga na okufa avant continuité na ngapa bana amoni ngapa bana wana lelo pas okenda avant continuité na yepe na mona pas bana wana peut-être mais to okufa te bana ba mike biso to okufa bana ba sisi betude ba comme ba responsable ba bali to moni ba koko là peut-être ninza ba molongo la biso moko moko. OK merci beaucoup tu maman maman la Russia maman pema a le bilo kuna de côté merci beaucoup maman merci ne jamais violer la loi qui régit le mariage. Attention. Ça les choix n'a pas beaucoup ma boti bokeba. Pour la modération du bal à bal. Ceux qui vont déranger du bal à bal, c'est votre problème, vous serez putain devant la loi. Attention. Téléphone. Éteignez le téléphone s'il vous plaît. Komituna nini ngai napesa yo mingi balali na bamorgue ebele na kati ya bopito mokonzi yo nde mobateli na ngai mpona bolingo na ngai te mpona boyenge beni na yo yawe yotonda na bolingo otonda na
telema nde kuna kozwa bango Leader, ouais. Grand artiste. Leader. Ça t'est bien. Côté non. C'est na bali pour na libela papa sona bitumbo na moni non souhaité na bala deux fois mais côté na ngala na chasser des mona ya divorce souhaité le meilleur une fois chassé donc pour chasser des mois divorce mais moi la fois bibate ah pour dans son bibate c'est pour bibate te ngana na bota te internet c'est indate dans bosso bote na non moi c'est mon papa zali alemka chakiola pona ko ça va faire mais vous pas la vous allez bon moi tu vas raminga ne grandi chrétien comprends c'est-à-dire en tant qu'artiste tous allons na pied tous avez ba makambuana tout ça la relation mais alors ba va pesinga mbongo ménage wanda tombo mona so mata pina mutu bateno apesa ngai obeke kuku mwaka chanto batu ko manzeke azolanda yo de bana poto batiki ote bazate baza OK donc c'est-à-dire tant bamoni ya bango surtout nazui excellence kilo ndombo doye kuma na poto mais ya alota na poto mazakani a mama Deborah Luando c'est-à-dire que ndotaka manzaka na poto mazonga na c'est-à-dire bon bela bazaka base fondation Widal toujours en avant et puis en dehors na bango donc ba kukunyo elle chante au mois avec Mbante qui mon conseil privé en France article ngate voilà ba gaz lukeba gaz omoni ngai zamba salanga ngula ba na masana nga pomba tant to yo crochet na net tu nous as opportunité au sabar na chola responsable wa ba c'est-à-dire ezate que na senga guerre passe les passes ay tanga bela ki don na za brancher mira pour la dire non non donc là gaz lukeba c'est un grand responsable entendez ma bonne année relation na ba bon bande ko ba travail ba aujourd'hui attendre moi aba to ba excellence kilo ndomboyo ate mama de bretagne ko na ok donc kuna partenaire baza ya mabanga partenaire baza ya mabanga c'est mama yas na Paris motema Josi Mayas donc ba grande dame wana donc bato ben nga
baza motema ebeti ekota kaka ekota kaka ekota mbala moko basentir mais bango baosentir kolongi te bango te nde bango naokanisa bamonaki yo so tobali mpo na bango se le jour bango bakokoma kimia tokabwana sadi tobalani mpo na vie na biso donc toboye kobo tolingi tosepelisa nzambe na momo portrait ezalaartiste baka maloba elobi tomona baminiati na bape bawester bina fila eme chance kuna abela clip bango moto nyonso aza na problème problème alobi bokomona mpe tobebani tokaba ntango eza nora po eteya nango biso babe tozoba po toza bato tokoloba teke me tolobi teke biso tokokabona matata na biso ekoya me yango te nde ekabola biso po baparent na biso babandango biso mpe toya koputa mais kuluku bandeko mosusu oyo peut-être bala processus ya mariage ntango balanda video conseil ni opesa bango mpona bapréparatif ya mariage conseil na opesa bango prière parce que mambo biso tokuta nyonso na bino abetango eza émission epuis epesi nga expérience soki bandeko mo babina parene bango naza quand même na baconseil moko fort non seulement ya relation na bango mais na baréalité mais base kodépendre na nzambe côté sport na nzambe parce que ntango oza na foi nde kopermettre yo okóma na moment parce que j'ai vu compris que diable amonaka yango les étapes moko ememaka stabilité bonheur parce que ndeti naza boye banda dala nazala na mare nandobima tro ba 0 heure baya omwa butu na banda nakóma nde nabima lisu te cestadire intention moto akanaki asalanga mabe ba 0 heure wana akoépargne nga déjà donc à partir de boye nakomi contrôler mais c'est quand tu montes mais ça nous quoi non c'est galba oyoka babenge mama abupia Maman Boupia. Maman Boupia, donc il faut naïf maman Mandesili. Non, maman Boupia. Yenda Zaboye. Yaza moi cité. Yaza moi cité aza maman. Maman Boupia. C'est-à-dire yaza moi cité aza maman. Aza na moi comportement ya basi mukie po aza mutu. Mais ya kiboma meza ebele. Bandeko musoyo bazo mener toujours na vika ka ndeko fuba pisa o bazo banaka via keba basi bele conseil non pesa bango bon non pesa bango vraiment conseil parce que mutu na mutabi o yazoluka mutu na mutabi peni na lingi mais conseil non pesa ba artiste té non pesa ngo en général surtout le bito banda bala pour intérêt c'est-à-dire tant sous souffrir à la longue non te ya ndeko moko oyo azotala biso soki nzambe asimbi motema no kotala teke nani eloko te nana boye te non bala parce que y a des gens aujourd'hui na boyo loba mpona baartiste omoni makambo mosusu na koloba eza normal mais ekomeleli nga baémission ebele ekoma ya olakisa nini ya sali boye donc voilà mais naolobake biso tout naoloba na nga nga mpe nazalaki na mwasi te quoi nazalaki na likangu tamsu na France tamsu na Belgique tamsu na États-Unis mpona barespect na bango nakodetaye baville na bango eza te parce que oyo eza chemin nzambe nde aplanifiyaki mais wana ezalaki kibo moto nde planifiyaki donc bamakambo wana eza moko makambo oyo ekodistraire moke soki nzambe alobaki obala mwasi aza na France yika nango mpiko c'est bon soki mpe oyo ozalaka ne akokomi kose sentir ke ye nde epuis so bose comprendre booboma na moto bino na bino so mabe eza pesa échance wana là vraiment c'est important so apesi eloko malamu basinga merci mama quand même pourquoi apesi eloko malamu abupia ye wana sikoyo bon napesi eloko malamu te napesi eloko malamu te c'est-à-dire donc comment à mériter parce que elle est maman. Aza maman. Yamala Moïsa que Yamala Moïsa eloba papa Boklo nanga papa Rémi, tara papa aux États-Unis a joué dans un pénal jet privé chaud. Donc papa nanga na habité na Lobanini, papa nanga Rémi na profité pe na pesi papa nanga et puis
parrain nanga Rémi, papa Pichou, motema maman Karine, papa Rémi penza papa atiki misala atiki makambo ebela minene. Alongo des États-Unis musika aye. Na pesi merci aloba eloko moko avantage aliba les abana ceux qui baza éduquer batangi bien baza éducation bien eza bolamu pour na retraite ba parents. C'est-à-dire loro malamu ngana opesa e ezala bana ceux qui batangi ba yebi nzambe. Et puis amalamu ngana ponga na kokufa avant continuité na nga pa bana amoni nga pa bana wana. Lelo pas okenda avant continuité na yepe na mona pa bana wana peut-être. Mais to okufa te bana ba mike. Biso to okufa bana ba sisi d'études ba comme ba responsable ba bali to moni ba koko. Là peut-être nzamba komolongo la biso moko moko. OK, merci beaucoup. Maman makola molobelo kuna. Maman Akufia. Maman Pema alobelo kuna l'exicoté. Merci beaucoup les frères. Maman Akufia. Oui, je connais. À côté de l'Indoussou, tu as la porte à monnaie. C'est pas facile, par la porte. Par la grande porte. Voilà. Je vous pose la question à Lingala pour que tout le monde puisse comprendre ce que je dis. À côté de la porte à monnaie. Vous avez qui m'ont dit là? Bien sûr. Oui, hein? Bien. Merci beaucoup. Joël, merci. Parce que vous avez la solution. La loi me dit, si la dot n'est pas versée, moi Sabino est zadé. Comme la dot a été versée, voilà pourquoi aujourd'hui je vais vous marier. Maintenant, je tourne vers la dame. Je vous pose la simple question, maman. Si vous avez le papa a fait sa mona libala, a fait sa dot naïe. Na benga yo célibataire. Té, na linga pesi votre réponse. Na benga yo madame, to mademoiselle. Yo mo yé ça. Madame. Na benga yo madame. Nzambe ngayo. Madame. Madame Joël. Madame Joël, hein? Waouh! Joël, yo si obala mwasi na yo. Ozo kombo na yo pesa ye. Boye pa na nga pona bali te mbali mbali na bolo. Nanu te. Mais allume ça madame. Il y a je veux ko sanga pona ko ta boloko. Parce que Ya Joël. Yo ngo ko ta makala. Pour cérémonie qui me donne madame non, madame Joël. Allez, c'est pas bon. Mademoiselle, à bientôt, madame. Comment madame était, toi, mademoiselle, le roi, comment on a monté c'est des autres qui sont mademoiselle. Maman, bon, après le débat et délibération, moi, on a diffusé, on a récupéré la deuxième session. Vous comprenez? On a récupéré. Donc, on a récupéré comme ça, pour continuer la cérémonie. Merci. Vous avez madame T. La projet de mariage n'a pas état civil célibataire. On se marie une seule fois. Et c'est seul le tas qui marie. Même l'église ne marie pas. L'église bénit le mariage. L'église de Pambola Kanibala. Famille à Zouakadot. Il y a un gars qui a permission pour l'état de Sabino. Il y a un autre qui papa sur la bonne qui d'autre. Soit Zouakadot était dans le Sabino. Et on l'appelle Léandre coutumier. C'est aujourd'hui que vous serez madame Joël. Mal. Aujourd'hui. Aujourd'hui, les célibataires, les Osanini, les lots de couple Nabino, union Nabino, les balles Nabino, ils ont béton, ils ont la béton. Les lots. Dans le bis, dans le bénini. Béton. Béton. Faut ciment, maman, sur le béti marteau. Ciment, ça a panzana. Mais béton. À toi, tu as la maille, ils ont la camacasse. Au béti marteau, ils ont denda. Les balles Nabino, les lots comme les balles yaya. Article 334. Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix.
des sexes opposés et de fonder une famille. Tenez, pourquoi? C'est parce que Mingi va comprendre les Cambote. Joël, dans la personne qui te connaît. Ah, Combien de recherches? avec une comité de recherche, À cause de recherche à trouver bon. il y a Charnel. Dans la personne qui te connaît. Yo, moi qui dis sur ça dit hein? Est-ce que vous avez réponse là-bas? Oui. N'a pas ça pour les ballons. Bango moko hein? Bango moko hein? Nazo sexe salon makiaji. Nazo sexe salon mama. Makiaji. Inga kabisa na kalibadike pona nino. Mon peuple pays faute de connaissances. Ok. Libala l'État est en loi. Le mariage civil c'est une loi. Ne jamais violer la loi qui régit le mariage. Attention. Basa li choix na bako bango moko. Ba boti bokeba. Pour ne déranger libala ya bano. Ceux qui vont déranger libala oyo, c'est votre problème, vous serez butés devant la loi. Attention. Téléphone. Éteignez le téléphone s'il vous plaît. 24. Vous empêchez les gens, moi, pas dans la cérémonie, que vous soyez un peu. Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix. L'objet comme Chanel Tala, n'a pas yo moko kaka mwana mwasi. Walo kena ndaka libala, zala mayele moi 10 bombaka. Vous apprenez à votre enfant quoi? Voler n'est pas bon. Et lorsque mon bail a reprendre à vous surprendre que moi si na bomba kambo. Il tombe. Nana pesi tole mabe wana. Joël.